Toda matanga Sege aza mutu oyo tokoli na vraiment esika moko. Tokoli na Sege vraiment esika moko to ala bana mike na nde tokola. Na nde ayeko banda makambo na ye ya musique na nde ngakendeki biso pe totikala mutu na mutu aza na boccupation na ye. Tango toyokaki akufaki esala ye biso pasi spécialement Sege epa na ngai azali ndeko. C'est que papa ya Sege na ngai tozali ba cousin. Ngana papa Sege toza ba cousin. Papa Sege mama na biso na koko oyo abota papa ya Sege baza ya na leki. De tokoli vraiment sika moko eza vraiment eloko moko te ke ya oloba nde bato ba souvenir ozo garder pour na Sege ba souvenir oto garder pour na Sege asalela biso ya ebele asalela biso ya ebele lingo loba te ke so lelo mutazui il faut ka famille mobimbe kende po bato nyonso tout pe baza bien misala na bango baza na occupation na bango tokotika ka occupation na biso te ka poto kende pa Sege mais ko tangu muninga za na pasi to monani tangu matanga ezali tozolela e po toyebike tomonaka lisu te oyo eza mokolo suka o biso nyonso tosangana vraiment tolela Sege donc makambo tozoyoka bato baoloba bo biso oza kuna te polémique nde toboyi na biso oyo eza terrain place Sege akolela seza na bato bayebi Sege bien koleka bato bazoloba ba makambo na bango oyebi kaka so mutu akufi mutu na mutu azalaka na verso na ye mais biso oza kuna te biso oza awa mutu nyonso tu oyo ayebi Sege eza camarade ezala bato babanda osala na ye bayebi Sege oyo baza na posa bapartage na biso na matanga baya toza na po matete toza na po matete na nani na delape toza wana na arrêt o bato bakenda kisensu soki mutu akomi wana omonaka basha pembe pe omona foto ya Sege bato pe baza ebele wana akota bakoyamba ye nanga benga na benga ke Sege te na benga ke ya biesi alors tobotami ne tata moko awa toza epaya propre tata moko aza yaya liboso oyo alangie mobali ya misato ezanga mwana mwasi alors grand frère azalaki bien alukaki kimia na bato nyonso azalaki mpenza bien makasi eza fama botate eza fama momama eza biso mpe baleki alors tellement kufi esengeli te tokunde na kimia awa eza epai yaya papa na nga oyo babotami na papa na nga tata moko mama moko atikeli papa na nga mabe alors nakosenga ezala jibe eza fama bomama eza bana kini vraiment grand frère azalaki bia alukaki kimia na mutu nyonso alors eleka na kimia. Merci beaucoup à tout le monde, surtout beaucoup plus na confiance au Bogopé Sabiso, na ba image ebele. Tolobaki likambo ya ndeko na biso Sege Mignon Maniata oyo tobungisaki depuis le 19 décembre 2024 tolobi tolela na baye bakolela boye bozomona biso boye tozali précisément na commune ya Matete de Bonhomme avenue de la Paix numéro 1 bis oyo ezali résidence familiale esiko wapi tozo partager mawana famille otobengi na lopoto famille biologique ya ndeko na biso Sege Mignon Maniata mais tokozangisa te kosolola mwa moke na famille toyeba likama ngo ndenge ekomelaki biso lokola kake toyoka mpe koyeba komilengela na bango par rapport ya likambo ekomelaki biso ekoleka ndenge nini baprogramme yali boni na ngambo mpe ya mosika topesi mbote mingi na bayetu bosutenaka biso tomoni bongo président Yoshua président José Ngondi na Canada tomonaka mpe mama Kati Kaniki mon sponsor officiel. En tout cas, maman, merci na yo lisusu na ndenge ozo considérer biso. Tokomeka penza ko partager mawana elongo na libota ya ndeko Sege. Papa, bonjour. Bonjour. To trouver à na résidence familiale yesika oyo ndeko na biso Sege abotama. C'est là information tozui. Ozali nani na kati ya famille et pas ya Sege Mignon. Bon, ngai naza d'abord comme na ngeza Mungu. Babenganga mingi MBG. Alors, naza grand frère ya Sege
Donc mwana ya papa kulutu na ye ye aza mwana ya papa leki nga aza mwana ya papa kulutu, donc naza grand frère ya Seguin. Oza grand frère ya Seguin, tokoyeba Seguin bobotami boni na kati ya libota boza au nombre de combien précisément? Bon, Seguin biso ozoto nga biso na ngambo ya Seguin soki ya côté ya bo papa na ye baza 3. Baza 3. Côté ya bo maman na ye en tout cas na yebi penza te nombre baza baroza la ba 4. Hein, si je m'abuse baroza ba 4. Voilà. Donc c'est ça. Grand frère, likama oyo ekomeli biso na ndeko Seguin. D'abord koyoka ki abelaki information sillonné mingi na réseaux sociaux par rapport à accident zwaki. Et ça qui bino d'abord ndenge ni na kati ya famille koyoka ki Seguin abeli o esalami na ngambo ya accident likama ngo esalaki bino ndeni. Bon, likama nyonso surtout ya liwa esalaka passe surtout ke biso bato mesana ye na ye ntango wana ezwaki yango en tout cas ezalaki passe. Ezalaki vraiment passe makasi nga na mesana na Seguin mingi à part Emmanuel Gunter au bazali na ye tout le temps nga pena ozala zala na ye et ça la biso vraiment passe. Alors tisikoyo tout ça la mawana ya au père de mutu munene le rôle à Seguin le rôle à Blaise donc c'est ça quoi. Ah, vrai nom est Blaise, vrai nom na ye mais Blaise est bandi partout ata o bat babenge Seguin mignon maniata comme on est Blaise on est ba surnom kaka ouais ça ba surnom mais comme on est Blaise Blaise nani tokoyeba non na ye propre. Bon, on a une polémique avec Komoté, comme on est braqué, comme on est à Blaise, Bongongo, c'est tout. Okay. Voilà, merci beaucoup. Alors, comment on a niveau à Inde, Ndengas Landagi Bassoin, Peliwe Komi, n'a habité, Batobele Bazomile là, Balobi, Seguin Koufi, Atiki charge ma casse na niveau na musique, Atiki charge ma casse na niveau à famille, n'a habité qu'au père de Seguin, ou à être mon cher na Katia Libota, n'a habité Binomoko. Message ni beaucoup passé na batutu bazola na biso na famille na baninga na ya musala ya musique et surtout beaucoup plus na témoignage ya bandeko nyonso koloba ete Seguin azaki mutu ya kimia azaki mutu na kosangisa azaki conflictualité azaki musicien moko exemplaire na yebite eloko wana batutu bazo regretter na yango makasi kobungisa Seguin na bino moko famille oni koloba na bandeko ba fanatique na ye na batutu bolanda. Bon et là oloba et ça qui est au père de gars muta munene ba fanatique nyonso ba yeba Seguin azaki mutu bien mutu mo cool mutu mo simple biso to père de muta munene na bandeko na yo bazako me bandeko na ye ya musique famille ya musique ikota musique na ye donc to père de muta ya munene donc eloko oloba mingi ya te to père de muta munene vraiment vous avez un témoignage au koko pesa na batutu bazolanda biso par rapport ya ndeko na yo atiki biso ba témoignage est belé et ça est belé et si la raté babola moya sala eza mingi par exemple moi je me rappelle Seguin azali na Jaguar abenganga biya osa Jaguar apesanga Jaguar ils ont démarré apesanga yango apesi ngai na voiture ya zotambola oh il y a pas voiture belé, il y a pas voiture belé, mais il y a biso voiture oyo eza ya yo. Alors il y a deux Jaguar. Moi ko tekeli muntu. Moi na lo ba komo muntu, mais tekeli mais nga pesi ngai. OK. Parce que bi oh grand fort na ngai. OK. Apesa ngango. Ayo pesa ngape Mini Cooper, ba doyebi ya na Mini Cooper, ya ba Mini Cooper belé, na Mini Cooper mo boye. Abenga nga susu abi Mini Cooper reçoit et ben non fa le pas mo boye est-ce qu'on a foutu la kota maman galou na le pas mo na tika ba voiture des fois OK aki azu ngo pesa nga Mini Cooper wana na so ko kutu e na mo pa na mike na bo so kuna bandal vraiment apesa nga Mini Cooper on entend la voiture ayo pesa nga su voiture su ka pesa nga Hyundai oh là Hyundai ne ya pembe azaka na ngona lupango wana ba ina maman galou bato ba yebi ta ba ke kuna aina Hyundai mo ya pembe Jeep, hein? Apesanga Jeep wana. Est-ce qu'il y avec intérêt ou sans intérêt comme ça? Amour wana. Dans sa grand fort na ye. Hein, grand fort na alinga mingi. Yango apesanga Jeep wana. Vraiment. Et puis on rappelle sous ça apesanga lo mo boye, c'est gep na da rampiaka. Enfin na ndako ne Manu, et Manu Gunter. Ai c'est Manu na zampiaka. Bimise elo mo beza kuna na to tekango. OK. Manu tanga moni yango. Vie eloko MBG
asalelaka yango misala asalaka autilisaka eloko oyo sege oh ye solo toteka yango lisusu te toteka yango lisusu te bengaka mbg sikoyo aya kozwa mais azalaki mpiaka eloko wana na marché mpa na biso awa eza presse oyo basalela ba t-shirt awa mpa na biso c'est dans le 800 dollars mais abenga aise manu benga mbg azwa yango mbala moko abenga ngai na kitamba moko pale na barumbu nazwa bora nasepelaka fort ozomona moi toloba babien ebele te aza babien ebele asala mpa na biso oyo asala pa papa oyo asala pa badu donc moi je me rappelle apesa baninga mosusu groupe électrogène aokaba groupe électrogène asala babolamu ebele moi totanga ntango eza ebele taka babolamu oyo asali neti nga wana eza ebele c'est ça bolamu eleki ebele nayebi ete bato ebele baloba yango bamusicien bazalaka bengra baza na vie moko boyo bamenaka mai na kolanda exemple ya Seguin okoki kopesa message nini na bacollègue ne mpe bamusicien bato baza déjà bacélébrité quoi bato baza bacélèbre message nini okopase mpona bango mpona kolanda quand même exemple ndeko asali bon mpona kolanda exemple na ye tosalaka babolamu en tout cas tant que toza en vie tozo respirer tosalaka babolamu bolamu efutaka en tout cas tosalaka bolamu ebele et futaka biso un jour c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, on a toujours sur Clé Média Télévision. Tout le monde qui te bino ba vérité. O eza clair. To boyi ba réduire to toi. Biloba loba ya batu. To me kosolo na bato baza mieux placé à kosolo là. Surtout beaucoup plus na adresse au bosenga biso. To kita na résidence familiale. To yeba ndenge nini makambo yoko milengi là. Hein, to za a na résidence familiale. Nga peut-être na ko beta libaku na koloba. Na ebité soko ko kopesa batu penza adresse o tozali. Pona bato ebele bazo kobenga bazo mitungisa pona adresse oyo ya matanga bon pona bana oni britannique nyonso na bandeko mususu bana ba commune mususu o balingi baya na matanga oyo eza awa epa ya papa matanga eza awa na poids lourd sur poids lourd juste ka po matete soko mika po matete au mona ndako étage mo eza na triangle po sera kala toi na restaurant mo wana les triangles. Arrêt on a pu bien en haut, ils sur poids lourd, pas bien en haut les triangles. Mais Mikolo est comme une arrêt moi ils ya et qui ne va mituka et qui sens juste car na parcelle en étage wana, tout ça wana, matanga ça wana et pas papa. Voilà. Et puis Boromo na bâche, on a rappelé bino Boromo na photo mouné neza wana Seguin mignon. Bientôt là peut-être vous retrouver pe banderole et rozangate. En tout cas to lela quand neto lobaki to bungisi penza ya mutuya. Je crois bien que même annulation ya concert ya Wenge Musika BCBG ezaki le 31 décembre awa papa Chéral Robert obeta yango te parce que akolela ana pasi ana choc makasi et surtout 31 ans na kati ya BCBG eza presque vie na ye mobimba pasaki na Wenge Musika BCBG na bité message nini ko passer pe na ba fanatique na ngambo Wenge Musika BCBG. Bon message eza benzate to bi ke biso sona bango to na mawa. Donc message au passé zaté. Voilà. Toi na mawa biso nyonso. Message nini au passé communication ezali communiquer ba yebi déjà que matanga eza awa. Donc communication na sens na ba musicien quoi boza déjà bo mon cop parce que peut-être assistance na bango na sens wana. Bazo passer bazo leka pour nous assister bino. Bon. En tout cas, pour le moment, comme programme et Salamina en noté, programme Ouezan en noté, il y a un moyen, et Zala Batba, les Carabas, ils ont noté pour Bango Pekuna, parce que le programme n'a pas ça. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, c'est clair. Merci beaucoup. Restez toujours branchés sur Clé Média Télévision. Assez présenté, Moroto et Bayazanani. Et surtout, message qui n'a même Libiso. Yaya, bonjour. Bonjour, monsieur. Kombonani na baetu bazolanda yo et puis ba relation ni ozaki nango na Seguin Mignon Maniata. Bon, na bandana nous na Kombo. Kombo na ngai Joël Fula du Makiese. Donc azali petit Seguin. Donc petit pena Seguin. Donc vieux temps ayo qui ta des bonhommes koto yo. Donc moi encadrement pas vieux ezalaki par rapport à moi ba encadrement en tant que maître to en tant que maître en tant que petit frère. Tant que petit frère pour vers azaki via bateau azaki via bateau donc il yo ba petit na donc vers azaki via bateau côté quartier na côté famille donc azaki pena social social pena
Et là, nous avons retenu par la vie pendant tout ce temps, les lois Atiki Bisso, et là, on a gardé comme souvenir, façon d'être naïe, ou ont marqué au pendant la vie. Ouais, souvenir mon qu'on a un vieux on a bossé en raté. Tout ça on a des mots, tout on coupe là, papa Kouloutou a Daiki. Après day, via beta tour, tant via petit tour. Atinenga somele papa mouchoir, OK na kenda giboé. Na umeli kozo on a ezo on a pas explication va betanga gogo betanga pena gogo pena mbunzu donc il donc agito ke donc il veut maramona za gidi eso il y a une logique et puis il y a une clarité donc gogo betanga on a yango markanga ti lelo donc à chaque fois to vanda na famille to na bayaya to nini solo na zanga ko betanga te pena donc yango na pena comme et là on a roloba o souvenir ngai na part ngai donc pour na côté ngai ke so mkola tindio ke nanu bitinda na etika no maka mususu no yango na pe côté la vie na yo sege façon d'être naie ninga zalaki ezo sala confusion na côté la bana matete na ninga mabeti to traiter bino ko ba voyouté to ka ba matete ba sportif bazali mo bato ba chocho mais côté la sege on a une différence on a pesa pena couleur était na matete habité oloba nini eloko wana po bato bebele bato taba na matete ba sportif bato baza mwa ba kaif nde tolobaka mais na sege komona façon d'être na koloba na kimia na témoignage ya bato onezo bala na TV na matete koloba d'être nini eloko wana po komeka pe ko expliquer bato eloko wana o bato bachana mutu na bango po na matete. Ah bon, eloko wana premièrement ça rend éducation les éducation de base toujours éducation 3 places na famille l'église l'école. Donc si on raté tous les trois éducation là yango tout le monde a ba délinquer belé donc éducation tous les 3 bases d'éducation on a ba raté donc vieux pena kimi na ezaki na famille et puis comportement na ye ezaki lo lenge moko te na ba ta famille to na ba jeune musu a famille belé na ba grand frère na ye donc ezaki mutu mo boy depuis ti azokola na ba vieux masolo ba betela biso depuis ti okola zeleka mutu kimia donc ye koluka makambu ezaki nango mama na mutu matumboli et puis mama na koloba mutu biloba loba mais kimia wazaka nango eza pena base ya famille donc famille encadrée et puis école et puis na ndenge pe abalolinga mama ensemble na moi trop pena moi trop donc yango moni na para matete kenda sango kenda sango ba sportif oui ba sportif bazana matete belé mais koloba ke comportement est vieux et ça ndenge moko na bana matete vraiment wana pena eza pena différence makasi différence makasi pour mutu na comportement na pas na bango donc comportement mutu affiche pas na bango yango no mona libanda donc soki a raté comportement ya famille a ken école a raté école a église a raté église wana et si libo perdre yango moni matete kenda sango ya mabe mais en soi matete za bongote au vieux moko azaki des exemplaires tozana ba vena biso ba karma pa tozana ba vena biso ba waze quoi ba vena biso ba fabricage na pese mbota pensa donc ba comportement est différent ba dispute ezara nango mais comportement pena de base ezali vraiment alors tozana quartier nini pour bato ba comprendre lelo ba moni sege akufi bazoka kali solo mala matete mais toi ba quartier bozali et puis surtout beaucoup plus quartier au sege akoleli pour betela biso mo quelle histoire on a to comprendre sege aza vraiment mona ya matete na quartier nini donc lisolo pour na quartier o ya koleli voilà eza na mo mukuse en général to le quartier des bonhommes na kati ya matete voilà commune à Matete, quartier des bonhommes en général. Parce que premier habitant à Matete, Azaki, et pour premier habitant des bonhommes, pardon, il y a un appel à Combo Tika, mais c'est des bonhommes. Azara, côté à Bavé, c'est game, mais moi, c'est la deuxième idée, on a beaucoup de Bangoulou. On a beaucoup de Bangoulou, moi, je suis belé, bateau, 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 se référer nango. Donc, tellement Azaki, premier habitant, il y a matete na ngambo ya debonom na ngambo rai po belge tango yeko tonga asukaka likolo matete akitaka boyete tanga yeboye pona kotonga atonga te asala ke tida sol à la longue koto yo mai e bana ko bima donc ils a terrain marécagé donc tema yé azaki premier habitant oyo azala a na debonom donc c'est la raison pour laquelle appelle ça comme monsieur debonom donc vieux c'est en vrai dire akoli na matete voilà. Et papa Kouloutou na ye nanu. Papa Kouloutou na ye, avenue de la paix numéro 1 bis. Okay. À l'époque, ils avaient restaurant moko na bar à Skol. Ils avaient na couleur à Skol.
à l'époque pour ma tété juste côté au bazwaka ba transport qui ndaka ba moto qui ndaka qui sensu ba côté ba doumi route quand même route on a fait que baluki tinji di brasserie dans la coin référence na coin donc place la minute au matin ezali lieu familial côté papa matin les appelle soir voilà. Aujourd'hui, bato ebele bazoki na ba polémique, bo riskize to kota ba polémique penzati. To kota na muzindo te parce que to kolela. Wa tiki biso azaki moto na kimia, azaki pena moto na kosangisa. Mais moi mituna ezali, bato pe bazo s'inquiéter, bazo lo baki matanga eza des parties. Famille à papa na famille à maman. Alors ils ont ça la penza moi propriété na habité. Ils ont ça bino ndeni komona peut-être vena bino de la forêt akina famille à maman ko rendre bango visite na likambo etali matanga ko assister mais na kota papa on devait présence des athées tozo ebate bino pe bana matete na nungu ko yoka bozo silika bozo tina ba ultimatum na batu mususu oyo basalaki ke kuluta bino tika bino surtout mingi bazo take mingi Jidel boye na boye yende bomisiye alors bino moko bana matete soto ko yoka na munoko na yo okolo baneti ni na likambo bon pour likambo matanga oyo ils ont tous les deux familles oyo pour tout le monde et les katina ba presse tina ba net zo le kana ba YouTube famille maman ba sa matanga côté na bango na bandal famille papa côté na matete na des bonhommes donc na mina bisika wana ba autorité il y a tous les deux familles faut bazana na bolingo entre bango mbale pour na kopesa union et puis na bato yo bazo yaka c'est un peu ça na bato bazo yaka yango to eloko to lo basiko to mona ki ba yena na babilili nga ope na mona ki yango sur net na mona ki le roi de la forêt za ki wana na bandal ayaki wana pona ko lendi sa famille quoi hein ko partager mawa ya famille wana ngambo ya famille ba o bazala pena bazaba parenté na ba lempela je crois bazaba parenté na ba lempela pour alempela pona mukuse avant di bena de bonhomme na matete avant di bena de bonhomme alempela donc deuxième le pango ya papa kulutu ya ba seguin autobengi papa kungu na pesi mbota passant et mes condoléances à toute la famille tout ça pena na mawana pena papa kulutu deuxième lopango neza na masiala na sima ya lopango papa kulutu na moi c'est nesika ba lempela bazalaki ba lempela bazalaki donc alempela na seguin eza pena eloko mo ya ko soudete ke ba soudeka bo après quelque temps kolongwa non eza pena singa voilà eza pena singa pena ezalaki wana et puis na part ya ndengo tsolo bana part ya ba rumeur ya inezolo bama bon bana matete en général bazana mawa ya vie na bango voilà c'est là ba rumeur mais information ou ta kaka par-ci par-là et où t'as par-ci par-là par rapport il y a message il y a message clé au bazaki nango alors non Jidel là mais quand chama kolona matete mais pourquoi vous suspectez Jidel et ça dit à quoi surtout qu'on comprend nango penan et ça pour nini bozo suspecter Jidel par rapport à quoi accident ndenge le cas qui na mamunio sonenge salameli kombo Jidel les autres retrouver makambo poane bon comment Jidel les autres retrouver makambo même ngamo pe na vanda pena ça analyse na habité Jidel azaki proche ya 5 millions maniata pour bango tout bazali sika moko na bazali sika moko na wenge musique BCBG bazali sika moko sikoyo ba rumeur wana tezo bima et mai ninga na pamba te mai ninga na pamba te mai ninga na pamba te donc ye moko ndenga za wana ayebi kombo na ezo tangama partout faut que ça se justifie pour combo autant mandenge nini eza yete nga en soi na yebi na nga en soi na zoka combo avec Jidel la logique makambu Jidel eza prénom pour net nga so tuninga Jidel na minute Jidel eza JD na L non na yebité Jidel ngolo banini na yebité donc eza kana mutu moko za Jidel to ba Jidel bazé belé donc par là peine faut ça pour le leadership ité soit poste ndenge ka ba poste oyo négocier za kino comme chef d'orchestre et c'est peut-être pas tika ibonga na ndeko mususu et ko za bibloko wana te donc pour na poste pena ngana za na boîte té na boîte té et puis nazaka fan ya musique donc naza amoureux ya bonne musique pour na boîte pena information on a pena pour na leadership to nini na kati ko yeba wana habité donc au moins que naza la ndoki pour na kota na ba penser ya BCBG na yeba mais na habité naza pena courant ya eloko te na makambo wana il y a une vidéo tu viens biso na ko chiter et ça juste interview et ça vraiment émission mobimbate bande ko boko excuser et ça juste 2 ou 3 questions préparées pour na retourner ndeko il y a une vidéo aussi circulée ndenge c'est gars là qui lokolo et ça passe
pourquoi qu'on mettre vidéo en tant que batouazan a passé ko publier en ndengwana est-ce que d'abord vous êtes d'accord na moto a publier en bongo ou traiter dossier en ndene bon na ndenga eloko wana ndongo yebisinga boy na zongu na image wana vina partout on a la plateforme presque tout oui net na monde actuel internet ils ont la vitesse moko boye ko le même TGV donc vous savez le gologa siko na 1 minute na quelques secondes tierces et panzani déjà donc vidéo wana na sepela na premièrement ngai en soi na sepela na vidéo wana te na sepela na ngote po via zagina sonde vina sonde azomiye bataza na koma yo zu image publié le colo moko ya gauche otomboli dra le colo monani so pourquoi pour l'accès qui a mis balé et si vous en Belgique wana na yebike oyoka ozoyoka ngama kama na oloba na yo toza pena très fâché la majorité bana matete y compris la famille en général toi très fâché na ba image wana très fâché makasi et puis par rapport au comportement na yo oyo ou affiché qui posaki muto yo BCBG pesa ki confiance en 100%. Et puis quand il y a qui ça wa ezaki po oyoka sango vie azu accident souci ozaki na ngotango yaki fa ko accompagner souci on a tina dernière vue ya vie mais on accompagner vie tina dernière vue et puis chose grave on abiser makasi on abiser fort on abiser muto assister muto yoso babiser oui on assister muto c'est bien bon on assister muto na sepeli makasi na acte salaki mais finition na yo aussi d'ici en côté ndetolobaka c'est la fin qui justifie les moyens na bête de la CT même yemo ko sikaza et ça les passe que musika na ba regret avec ba regret fort ba regret ngo pena chamona ke na ba regret donc ils sont là qui mutu mo la pas même mi super comme okita mais na sepelité ça fait mal en tout cas ça dossier moko ezo pesa pasi makasi tozo sala ngote pona ko créer ba polémique mais ça fait mal et ça passe aux autres na kati bo comprendre émotion ya ndeko alobi vie azalaki sous vie na ya quartier azaki penza vie na ya famille ezaki sous relation moko ya nzela te ekotaki famille chaque fois soki vie aye azo trouver petit na ye assistaki même na deuil ya papa kulut na bango en tout cas tozolela kaka en tout cas adresse pe ngwana soki bato bazo botana bazo simba pena adresse te tozana commune ya Matete de Bonhomme avenue de la Paix numéro 1 bis donc na lieu familial aussi matangeza numéro 1 bis donc référence soko outi nzela gare centrale tango yaka nzela poids lourd ko 6 aussi saka po Matete virage wana premier virage na coin c'est le roi triangle yango wana soko uti ba 24 heures uti ba lingwala ba nini tango ye okomi na oyobika bokitanga na re makasa ba kitu na re makasa otuni tango kitaka wana bato moto baza wana na ba shayer tuni ka bola kisanga yi et pas papa kuluto ba seguin place matanga eza seguin eza sika obunga te ba relaxa de la Paix numéro 1 bis quartier des Bonhommes commune de Matete place au matanga o ye moko BCBG na papa chéri ba yebi esika papa kulutu azali wana matangeza na papa seguin tous à la classe si déjà kufa donc muto atikala numéro 1 ya famille côté papa seguin de papa kulutu kumu esika matangeza presse wana voilà merci beaucoup ozana mboto opesa na batu ah bon mbote beneza moi trop te po tozana mawa sono ozana moi mukuse pena mbote na pesi famille kumu mbote mes condoléances na famille et puis na bosanité les grands designers Ozolat ça s'appelle Bana Matete, Bana Lingwala, donc j'aide, donc na habité bon numéro ezali quoi afficher numéro et puis na bosanité Beni na sima caméra pena merci pena pour na molendi ici donc mère ba petit oyebi yemoka mi yebi yemoka mi yebi mère ba petit na pesi mbote mère ba petit mère ba petit na pesi mbote donc Jérémy Chilombo les grands designers du souci on a dans Montassini pena côté logistique dans Jérémy Chilombo et puis sans oublier Caleb Diwa M Coco donc les warriors de tous les warriors donc Enoch Malaya donc 52 balondo B52 Kumuli Obasan Poussou donc on a sepeli merci beaucoup en tout cas tozawana tolobaki tokokota makambo tina musisa tokoti yango boko pone bongo tokozala wana kino kozwa yango
na aéroport ya Njili na résidence esiko nyonso bakomema yango tokozalaka wana biso mobumbu na bino Clé Média Télévision, partagez, likez, s'abonner et vous sapez biso bien. Merci beaucoup. Tout le monde prochainement. Bye bye.